Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alimaka na bondela kailo kola bébé et moi. Et qu'il a monena pesa kinga ngumi ya suaye teo. Parce que nzoto na ye pete lo kola na malemba. Kone na na ya diama. Gisele Umba. Kone na na. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour et bonsoir à Binonio Sotou, Bozolanda Biso sur Diamant Noir TV, votre chaîne. Ah merci Nabino Namoni Bandeko déjà ebele boko ti bo partager vidéo ndenge ezala na kati ya Diamant Noir TV soki okoti oti j'aime eloka liboso pour partager vidéo après ofandi oyoka biso nini tokoloba po lelo mboka na biso eza ko vivre une situation vraiment déplorable peuple congolais surtout na este oyo ya mboka na biso esika oyo wapi Kagame et ses agents ya M23 bazali ko saccager. Toyambi Major Tito Ngbanda oyo azali breveté d'état-major qui n'est pas donné à tout le monde, peuple congolais, à correspondre na mituna oyo biso pe tobongisi du côté spirituel aussi. Peuple congolais tolandaye na boke binyon surtout. Na moni bokomi vraiment ebele déjà vous bandez kokoma. Merci Nabino déjà pour la fidélité puis patience. Bonjour Major Tito Ngbanda. Bonne santé na yopi makamunyo surtout. Le sako nayo Maman Gisèle, le sako pe ma bénissi mingi ya nzambe mokili nayo pe na balandi ban son ya Diamant Noir TV. Nous allons na nzoto kolongono na lisalisi ya mokili na biso. Kasi mboka na biso ezali na bokono. Sengeli tozwa solution pour mboka na biso. Vraiment mboka eza maladi makasi. Tokutani isusu po o manyola ndenge balobaka pena malama o manyola makambo o etali mboka pe du côté spirituel. Vraiment yango oyo biso na yo tokosolana pokwa na lelo na moni bandeko balinga yo mingi ba commentaire eza vraiment nazomona ba commentaire kitoko bandeko nyonso to batie vraiment yo mo major ozwata ya kotanga parce que leki ebele moyen totanga nyonso to ezate mais merci na bandeko nyonso to déjà bakoti pona koyoka biso major tokobanda likambo oyo lelo aujourd'hui à Kinshasa il y a eu un culte écuménique pona ko prier surtout pona ezali mboka na biso bitumba et si la ndenge pasteur baruti alobi pendant ces cultes. Biso motuna ezali tokotuna parce que ba mama Christine bavandi wana bazolanda yo penza na boke binyo surtout tomoni mama Christine Ngbanda tomoni Railis tozomona baza ebele wamba lelo partager vidéo pesa bandeko vidéo ba partager. Motuna ezali par rapport à cette question nini oyo lelo koki koloba sur qu'il tuana alors que batu ebele batu misusu bazoloba ki ba pasteur lelo bazali ko endormir ezali peuple. Merci mingi Maman Gisèle pona mutuna mayo surtout pona libakuli ye opesinga lelo lisusu pona koyana na mituna lolengolona na lobaka toujours nation nayo nazali contre prière. Prière c'est quoi? Prière ce sont les paroles de Dieu sur les lèvres d'un croyant. Oui. Donc, pour moto abonde la malam, il faut moto aiba liloba. Na lobakawa que ce qui olingo sambela, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'ailleurs. Besoin, par exemple, zali olingo bika guérison. Ok, na lobanzam botali ba bilaka nzambe promesse nayi. Alobi Jésus-Christ alobi que le bazan alobi que na pas pota Jésus-Christ
tous allez guérir. C'est déjà accompli. Tout le qui va verset biblique. Oh, nous avons garanti guérison. Tout est pas naïf pour nous remercier. Tout n'est pas naïf pour nous servir. Tout n'est pas naïf pour nous remercier. Pour être assis, pour qu'il s'est mokano moyen na combo à Jésus-Christ. Oui. Et puis, dans Matthieu, chapitre 21, verset 22, Jésus-Christ a dit que tout ce que vous demanderez avec croyance, par la prière, vous le recevez. Tout ce que vous demanderez, tout. Ici, c'est tout selon la parole de Dieu. N'a pas partagé, n'a rien de moi, si ne pas aux langues. Chaque fois, autant à l'urbanisme, comme il bosse à mot tout, il faut tellement. Au tout, n'a ce qu'ils allaient tout, sans exception, ou bien ils allaient tout avec distinction. Alors, awa, ils allaient tout, Jésus-Christ a tout selon l'irobalianza, mais tout selon la parole de Dieu. Alors, et Seigneur, bateau bako sangana po ba bonde là. Il faut pas croire la même chose. Ce qui bao ba sangani pour Nzambe et là quoi tala kana motema ya moto. Ezali l'irobaliayi. Dieu ne regarde pas, Dieu ne considère pas l'aspect physique de l'homme, l'apparence. L'apparence trompe. Dieu regarde au cœur de l'homme. Donc, na cœur na bango. Ce qui est qu'il croit la même chose, selon la parole de Dieu. Je crois que Dieu honore toujours sa parole. Hein. Mais s'il ne croit pas la même chose, c'est difficile. Alors, la grande question que nous devons nous poser, cette prière est adressée à qui? Ce qui va s'engagner, prière qui n'est pas Nzambe Mokeli, ton prière n'est pas à Jésus, tu n'es pas à Marie, tu n'es pas à Santu. C'est là la grande question. Parce que, on a partagé déjà dans lundi, la Diamano à TV, Jésus-Christ, moi, en Nzambe, Yé à la kisa baye kolibaye, bakende pa tata oza olikolo. Yé mokope assemble la tata naza olikolo mbara mbara. Même tango avant akufa. Aké pa tata les 3 fois. Ça veut dire que et c'est un tout découvrir. Prier na bango. D'abord est-ce qu'il croit la même chose? Tout ce que vous demanderez à Dieu, tout selon la parole de Dieu, à Dieu, par la croyance. Croire est un verbe. Et un verbe implique toujours l'idée d'action. Tant que il faut y avoir action, ni ne Seigneur Kamata. La chose aussi la plus importante, oh, le Seigneur Bangoba Sala, Basangaliwana, et Zali côté ya bateau, Lilo Balianzambe. La prière ne doit pas venir avant la communication, le partage de la parole de Dieu. Ce qui bolandi, miracle ming Jésus-Christ, Adaosala. Aza côté à l'Urobanzambe d'abord et puis administrer guérison. Il faut toujours, il faut pas aucune la conclusion, la prière. La prière, c'est nécessaire, mais elle est basée sur la parole de Dieu. Alors, il faut qu'on enseigne d'abord la parole aux gens. C'est mais bango bazosambela po este guerre ici là. Bato RDC mobile baza ki tozosambela po oui. D'accord na bango na ngona zo babike et là que précéder prière. Et la parole de Dieu doit être enseignée. Parce que oui, tout l'ingé délivrance à Congo. Tout ça d'accord que Nzambe est la solution, l'unique et la meilleure, l'excellente solution. En dehors de lui, et là que Zati. Nous sommes d'accord. Mais le plus important, avant d'atteindre la prière, il faut toujours enseigner na bateau. Na partager, na balandi à Diamanoa. Comment Nzambe a délivré Israël na croyance en Mutumoko. Bana Israël ba keneke pas Nzambe. Nzambe a pris atine ba Moïse, ba gangaki pas Nzambe, Nzambe tini Moïse, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tant ba gangi, c'était ça la prière. Nzambe a tindi homme de Dieu. Moïse, ba bimisa bango. Donc là Josué. Mais les enfants ils ont pris l'action. Après la prière, il faut savoir, avant même de prier, il faut savoir déjà l'action à prendre. Yozo Sambe la pause à Moussala. Mais déjà, au début, il faut aucun autre qui n'a pas porté à ma compagnie pour ma joyau.
Ils avaient qu'on s'en au vandi, on a croisé ma banque au vandi. Et puis bon, ça m'a oublié le qui tient, donc il n'a pas compris d'autres toqués pour l'air. Les amis, on a été. Donc, et l'enseignement de l'exactitude et de la précision de la parole de Dieu aux gens, d'abord, est nécessaire. Comme ça, tant que vous semblez là, vous croyez la même chose. Mais, Jésus-Christ est dans Zambé. Au courant, non, Jésus-Christ est dans Zambé. Au courant, non, prière, tout le temps, qui n'ont pas marié, vous sangani, vous semblez vrai Dieu. Prière, on est nulle part. Donc, Nazar contre eux, mais est-ce que, selon la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu a été enseignée? Est-ce que les gens croient la même chose? C'est ça. Il faut battre à bateau. Camion sur la RDC, il dit que solution, écoute, il y a seul route pas, après ça, il y a Babirimana. Banda côté, il y a peuple. Baté à bateau. N'engeni, Israël, bimaki na délivrance. N'engeni, s'approprier ma na bango. En dehors, exemple, il y a qui toque au Nzambe à de Banaï. Ceux qui toujours ignorent Nzambe. Bon, il n'est pas venu à Otala. Bon, il n'est pas Israël, c'est 40 ans dans le désert. Après, alors, comme le fait que Balinga il obéir, Nzambe il beaucoup ma tête premier jour na batu bangi. Donc bazo panga, Nzambe dit bon ah, le cas espion ba kende ki basali 40 jours pour un risque à vie na bango. Un jour na bango équivaut à une année. Yango bana ils ba tiringa na kana na désert pendant 40 ans pour bazo argumenter na Nzambe. D'accord. Merci Nayo, en tout cas, Congolais sont bayoki parce que zaki lelo moto zaki peda na Congo kuna bangono surtout ndenge basangana ki toujours pour na makambo Italie toujours mama Congo oyo tozole la biso sote longo. Une délégation congolaise dépêchée par Félix Tshisekedi auprès ya Oezali Museveni na Uganda pona kaka likambo Oezali ya dossier ya ba M23. Mais koyoka l'émissaire congolais Alobi nini na Museveni, lelo. Alobi, il est difficile qu'une solution soit trouvée en dehors de vous. Vous, Anazolo bana Museveni. Major Ngbanda, nini okoki koloba sur une telle déclaration. Merci Mingi, maman je sais pas la moto na moyo. D'abord, moto batindi wana. Kisa wana. Mais azali rwandais mapana yende ayaka likanisi ya makambo ya empire ya bato wana Museveni yemoko c'est un touti. OK, et puis et là que c'est ko yeba lisusu Museveni c'est un agresseur yenda za mokonzi ADF on a yibani de fin Kabila le père alobaka likambo wana yenda azali agresseur. Mais il y a cela qui est condamné. Nabitumo basaki babundaki na Rwanda na Kisangani. Il fallait pas foutre abisso, ba milliards. Mais milliards on les a réduits. Na montant moko il y a insignifiant pour mboko ya biso pour na dégâts bon basali. Nana cela qui yango. Ezali oazo kamamboka lelo. Maman Gisèle solution na biso. Écoutez pas Museveni Museveni azolinga s'approprier déjà à tondi sa basura ne wana nana yebi nombre ya basura atinda combien bazonga combien batikala c'est un ancien rebelle moto wana tozolanda ye c'est lui le problème lui est Kagame bangonde baza ba problème à RDC bangonde baza ba pion ya bato bazo konyo ko la biso bangonde bazozo ba manduki et pas batobana injonction et pas na bango comment va ça pour ba maintenir RDC na position azali il y a quoi la solution non c'est pas lui c'est une grosse erreur azali lui c'est qui ba tout le monde est la bisote bon c'est kabiso même il y a nonaé je l'avais suivi dans interview Moka Sarapé dans le passé oui que solution ya mboka ezo makana mboka na yango izate ke mutahuta libanda nde akoya ko solution non nana le babon ye Kagame non Museveni déjà dans l'interview moko dans le passé alors bango déjà a qualifié même que bato ba sabe ko na
ma politicien au bazar sida. Donc il les avait qualifiés. Ça veut dire que Alobi et Panaï il y a au moins 50 ans. Bango quoi? Azolo Banabino Makamba Minene en face. Solution, il y a RDC. Ce qui biso banamboka, tous en tendance à reconnaître que tel n'est pas solution, tel n'est pas solution, tel n'est pas solution. Et ça, quand on dit que c'est pas ignorer qu'ils ont besoin non, bah rejeter qu'ils ont besoin moto. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair comme son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. L'homme qui se confie dans l'homme n'est pas béni. Ceux qui ont tous dans la béni, tous dans la délivrer, tout qui n'est pas au apesibiso ma belle mana. Nzambe mokiri. Maman Gisèle, Nzambe akira likolo na se, o alinga biso mingi apesa biso ma belle mana na kito tondi wana. Atia nyonso na makomi. Po ite biso to landa. To landa exemple ya libanda te. To landa exemple oya mokiri ya likolo na se o atia na bilobali ye. To zwa action likolo nango. Mais ceux qui Museveni a un problème, il y a RDC. Et pourquoi Félix a toujours contacté toujours? Pourquoi ni Félix a contacté quand Museveni? Ceux qui a un problème, contact il y a Félix, na Museveni na Gagame, parce que batumi bali wana bango ne pensa ba agresseur en boka. Alors ceux qui a maintenu contact na bango pour la solution ou t'es pas na bato bana. Ça veut dire que azali ko sala gérer na bango pour na ngana zo meza solution te. Ennemi na yo on peut traiter comme ennemi. Yo ko ti ko battre que en dehors na yi solution ko yati. Wana is la vérité. Is la vérité te. Nana bosani que Félix a invité qui officiellement Ouganda Bakota sans même que soit approbation il y a Sénat na parlement pardon. Bayaki combien? Bazonga combien? Batika bazo salanini. Bon pas éviter. Yeka yebi. Yenda yebi yango. Ah, ce gars lobi que solution vous pas naé. Mais depuis des années bitumbe banda. Solution il a fait comment? Solution vous pas na Kabuta te, Museveni te ou te pas na été. Na voisin na ndeko na ye. Bon moi na Museveni azobenga Kagame oncle na ye. Écoutez pas na bangote. Tant que biso tozoko kanisa que solution vous pas songolo pakala ou telle organisation quelconque, une force quelconque venant de l'extérieur. Tous a distrait. Tozonga epai ya ya pesa biso mabele mana. To trouver ba principe o ya sala bana Israël ba salaire yango preuve pe monani tout ça la même chose tous ba action tout s'approprier na mabele na biso qu'on négocier na motité ennemi il faut que traiter tant qu'ennemi on traiter ennemi le quoi moningate oui non ennemi c'est un ennemi parce que ennemi a coupé son cadeau mon côté maman Gisèle ennemi a joué quoi c'est ça. So on doit observer comment Nyoka akangaka pronaï. Nyoka zoatan. Azo observer. Ako kenana angle moko que soko attaquer a raté pronaï. Bato wana bazanzinga zinga biso bazandingo wana. Bazotal. C'est de cette façon que bazo continuer à frapper RDC. Biso siko il faut payer tout ça là. Oyo nzambe akom ekomama ezali gratuit okofuta moto te pa peso ezali na makomi par écrit noir sur blanc ezapla ko wanga na te bana Israël basala lango pe balonga nango ba gagner 33 royaumes pourquoi biso to ko sala yango te les souvenirs to ko sala so to sali volonté nzambe c'est un péché non au contraire okozo nzambe pa na yo to sali mokano na e. Tant qu'on reconnaître qu'il y a une solution, mais tant qu'on reconnaître moto qu'il y a une solution, ça veut dire que yo croit dans Zambété. C'est clair. À ça, soit na za mutu. Mais bana Congo, bana RDC,
tu choisis le vrai Dieu. Le vrai Dieu ne vous abandonnera jamais. Le vrai Dieu ne vous délaissera jamais. Mais l'homme, au catissement et à tourner sur le colombois. C'est ça l'homme. Il ne faut jamais faire confiance à un homme. Un homme va toujours vous décevoir. Mais le vrai Dieu ne le fera jamais. Maman Gisèle. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement congolais, jusqu'à ce moment où il y a impuissant face à Kagame? Parce que pourquoi biso tozotuna? Est-ce que ezaka kapona manque ya barmement ya mwezo sala que RDC baza toujours faible liboso ya Kagame? Gouvernement congolais est faible parce qu'il y a faible. Mais qu'est-ce qui fait que bazo za faible ndingo? Mais il y a Benga Kagame son frère. Baza bandeko. Même. Alors so bandeko baza na complicité. Bon il faut utiliser le système sous parce que baza bandeko. Il a dit ça ouvertement devant le monde entier. C'est son frère. Alors, il y a d'autres travailleurs de Konaï. Il faut vos actions. Pour lui, c'est son frère. Pour nous, c'est un criminel. C'est lui qui est à la base de tous les morts chez nous. C'est lui le tueur. Alors, Yobi qui a ça ami nayo. Pardon, a ça frère nayo. Non. Et Abisso Azali, ça dit que le Congo, Maman Gisèle, tout ça va moins belé pour faire yo qui s'abat au bazar zinozi Abisso participer Azali. Mais comment? Sauf qu'il est président Mokambi à solo. Donc, Azali main libre. Azawan. Mais pour infliger pas si. Na Kagame Azali simple parce que Kagame Azo vimba moutou lelo parce que na maïma sur nous à la Congo. Non, c'est venu. Mais il faut retrouver et là et là on est ça la poé soyez Azo konyo kolona monduki. OK? Et là on ça la poé pas au capacité. Mais bah lycée sur le bimana Congo ce que na Rwanda. Bah ils ne savent mikuna. Prenez le kangangote, ko kangaport. Nyos oyo za avantage. Na loba déjà kala. Ya Rwanda na ba Uganda bazoko na Uganda bazo violer ba accord o asinyaka na bantu ba peut contenir na ngote. Na okaka ba lobeka que non ba violer accord. Alors na éviter accord on za kinini et banaki nini. Quel est le contenu? Tu es baraté. Alors, ce que vous allez conscient que va violer accord signé. Il peut pas violer en haut. C'est la même chose. Mais là, on est aussi là. Et puis là, il y a moutou, il y a mounene. Bah, ennemi. Il y a bateau, il y a bateau, il y a bateau, tout ça, négociation. Bah, tondi na armée, bah, tondi na service, la sécurité, il y a l'institution nyonso batondi pona ni osangisi bango to pesi bango na oniel zongisa bango na mboka na bango et là on est pekisa ba porte oyo nyonso to bango ezala Uganda ezala Rwanda baza copier Congo pona ni ko boucher yango te ezali ba façon ezali ebele ya ko bunda ezali ebele ba utiliser yango so bazo utiliser yango te alors baza ensemble. Cela veut dire que appellation son frère, il est dans le sens profond du mot. Merci na yo major ba congolais bazolanda biso na boke binyo surtout parce que tolinga mboka il faut to comprendre moto e bani nezoleka surtout tozomona na mboka na biso ndenge nini situation ezali vraiment grave lelo tokotuna motuna oyo esengeli na biso kotuna yango po yango nde ezosala makambo mboke tambola to mboke telema. Bientôt lelo na RDC, bientôt une force régionale en RDC selon ezali ba décision ya ba dirigeant ya Afrique de l'Est mutu bazui décision na pour tenter de mettre fin na ezali situation dans l'Est toujours ya République démocratique du Congo parce que likamyo sezakaka efandi na Est ya République na biso ezali mama Congo. Motuna na to retourne pas na yo attend que ozali major breveté d'état-major oyo oyebi mingi. Est-ce que force wana lelo tozotuna force régionale wana ekozala une réussite na kati ya mboka na biso ou bien ekoki lisusu kobakisela biso likama? Merci mingi Maman Gisèle pour la motuna moyo.
Aussi on a force wana gouta na soi-disant na est. Ezali ponanga. Avant de répondre na mutu mona force ya ONU ezali na Congo. Oui. Ezali à 20 000 hommes, environ 20 000 hommes. Pour une solution ils ont maté. Mais bazo kanga ba mituka, bazo kanga ba richesse mboka, bango ça ba commerce. Il y a un ami qui m'avait dit que à Kenya na congé na Goma. Chaque 15 minutes ba avion ONU ezolongwa. Il y a zaki curieux ringaeba. Ezomemanini. Oui. C'est quoi? Ah mais on déco. Quitter mboka ezolongwa. Ah bon? Tant na mona pe na ba sociaux médias donc ba kangi avion balu mutuka baluki bata ONU bazui ba richesse na kati ba coltan ba manda minéraux na kati. Kotisi ba mimi. OK. Alors et qu'est-ce que cela veut nous dire? Bazana te pona pour défendre Congo. Bazali mieux équipé ba tu a ONU. Basa elo comme côté. Alors le là-bas mener la biso force mususu baya. Baya pour renforcer pillage ya mboka na biso. Bazoya pona pour défendre biso te. Bazoya nde pona ko piller mboka na biso. Ba pays wana il faut qu'on vérifie le contrat Félix a signé na bango. Alors binini, quel est le contenu? Il y a contrat wana to résolution to décision examine parce qu'il a signé en haut. Est-ce que tangi yango à la portée ya peuple congolais ba contenu nango et banité to koyi ko compter na forcément ko extériorité na ko se répéter soki tolingi solution ya durable ya kitoko sto zonga epai ya mokili ya likolo na se o apesa biso mabele wana to découvrir ba principe au ban Israël ba appliquer pour ba s'approprier na mboka na bango to komona na kati ba principe wana ba kende ko négocier na ba ennemité ba gagner 33 royaumes sous la conduite ya Moïse na Josué. Il n'y a pas eu de négociation. Bango, et d'ailleurs, à la fin de la vie à Moïse et à Josué, ils ont rappelé cela aux enfants d'Israël. Les abinotes de Bogain, les Zambéni, les abinotes, les épées, les abinotes, les amundouki, les abinotes, mais là qui Nzambe Mokerinda Bunda qui pon abino, d'après ça, il y a victoire one. Nous, ce genre de ma commis. Pourquoi ne pas étudier les principes de la parole de Dieu, prendre les actions conformément à la principe one? Pour que le même Dieu va être avec toi. Dieu ne fait plus exception de personne. Dieu ne respecte des conditions. Toko ko sala ngo. Force pour ces peuples congolais va s'opposer catégoriquement na venir à Force One. Bazoya ko sala sabisote. Bazoya ko renforcer peuple donc mboka na biso za toujours agir. Nous on a Félix a bien voté. Nous on a yemu ko a bien voté tozo mona voté ningezo kede. Mayelo bino bozo bimisa est-ce que yazo comprendre ngote ke bazoya pona ko yiba biloko na biso ya mboka. Ayi biloko azo sala. Bato azo kasene kaza ignorant. Non. Il sait ce qu'il fait. Il fait la volonté de ceux qui l'ont placé là où il est. Il répond à ces gens-là. Mais Natanga déjà Natanga la bino je crois disons Ecclésiaste 5:8. Moni tant yo mona banka muso sama ndenge sama na Congo wana ba ezala injustice ba biloko no so ba fosu talibanda biloko ndenge no sama wana moto azawana azali placé sous la surveillance de moto aza est plus élevé que yi au-dessus ya bango mibale ba topé bazali belé bazali kona bango baona bazanzi nzinga na biso ezala Museveni gagambe bazo so pe mitindu bango bazali kolo ya o bazala mboka na biso bazo bisele lo gasala. Alors, il y a un jour exécuté. C'est pas qu'à ça ignorant. Non. Il prend la décision consciente, à analyser la situation à deux hommes, en connaissance des causes. Tout le monde va que Félix a la terre. Il connaît très bien ce qu'il fait. Mais, Batonde, Baza, distrait. Tout le monde quoi. Ça, c'est pas cette force la paix. Non,
Bakongolais bazolala balamuka. Bakongolais boza na Diamant Noir TV, bozolanda biso na moni bozokota déjà ebele, bokota ebele, bokota partager vidéo bandeko botela biso ba j'aime s'il vous plaît. Ndenge Raïlis alobi okoti eloka liboso j'aime nanu. Maman ki bote ba j'aime ebele tozomona bino nde bozokoma me ba j'aime na bino nde ezosenga penda totia yango mingi po makambo major alobaki eza makasi donc ezosenga kaka j'aime na yo peuple congolais ozolanda biso toza toujours elongo na ye tozozongisa major mpona bamituna oyo bobandaki kotuna oyo botunaka oyo bozotuna libanda na Diamant Noir TV tozalaka na bango mpo bapesaka biso bamayele na bango. Major Ngbanda lelo totuna yo penza na RDC lelo bato ebele baza koloba ke bakomi koutiliser oyo ezali la Bible pour endormir peuple congolais parce que likambo wana nde eza makasi na RDC lelo. Comment nous pouvons distinguer un faux et puis vrai prophète? Wana za motuna bana RDC basengeli na yango. Oui, parce que l'équipe belé la RDC yango to tuni yango lelo. Bana RDC basengeli na motuna mona. Mais avant de répondre nango faut ba que balandi ba que Nzambe asaloba déjà que il y aura de faux prophètes parmi le peuple. Comme amina 2 Pierre chapitre 2 verset 1. On va vérifier nandako. Donc ba faux prophète bakozala, ba faux docteur bakozala. Et puis dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean 4 verset 1, le Banzam le qui est bien aimé, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ba faux prophètes mingi ba yena katia mokili. Et zakate na ngungawana même na tanga Jésus-Christ bazalaki lelo pe batondi ba faux prophètes bazala siko il faut ko yeba nana azoloba azali vrai auto aza faux. Nzambe azela biso panza major tozozela nde toyoka yango wana tozozela biso bakongole tofungue te ya masolo Nzambe oyo ase aza na bana baye aza pe na baprofete na ye Nzambe akela likolo na se na biloko biso aza pe na bana baye pe aza pe baprofete na ye baprofete na ye baza bavrai bawa se aboye loka Nzambe oyo ase azali tata ya lokuta baprofete na ye pe baza bato bapanzaka toujours lokuta. Jésus-Christ a dit que dans Matthieu 7, a dit gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Batondi, bayakana maloba kitoko, mais pendant que bato bazali faible, pendant bako sabango, pardon, loups ravisseurs. Alors il faut toyer qu'on distingue bango. Et c'est un total que oh nzamba lobi na yobanaye yangone sengeli bato balanda na 2 Pierre chapitre 1 verset 22 pardon verset 21 je reprends 2 Pierre 1 verset 21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé ou incité par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Liloba Nzambe et comment ce n'est pas l'homme qui a décidé que Liloba Nzambe comment. Mais non. Les gens qui ont écrit la parole de Dieu, ils l'ont fait parce qu'ils étaient incités, ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Alors, mon prophétie, dans 4 versets, et c'est tout comprendre. Pour généralement, ceux qui m'ont prophétie, les kanisi aliboso, et il y a une prédiction du futur. Et que ça la plus tard. Donc, batuming et bakanisa kaka oui. Bon. Cette définition est une des acceptions du mot prophétie. Et ça, on a mon côté. Et ça, la seule. Mot prophétie veut dire déclaration ou prédiction. Je reprends. Prophétie, ezali, oui. Déclaration ou prédiction. Déclaration, ça, on a malobi. Bon, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ça, déclaration, yoko la terre que ça m'a plus tard. Mais, boye, il y a Jésus-Christ. Ezali futur. Ezali, mais dans le futur, on a déjà prédiction.
Alors batomi ma baza ko focaliser kaka na aspect wana na définition wana ya futur. So ba prophétie, regardez makambo ko sama dans le futur. Par contre, la Bible de Genèse Apocalypse, ils allaient à peu près 80 à 90%, ils allaient tomber dans la déclaration. Prédiction zamouké. Alors, pourquoi ne pas investir votre temps à étudier la parole de Dieu au lieu d'attendre que l'homme ça dans le futur? Parce que la parole de Dieu elle-même, ils allaient prophétie de Genèse Apocalypse et Tondi, toute la Bible, de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21, constitue soit une prédiction ou une déclaration. Moïse, par exemple, avant de quitter le désert, a dit bon, n'a pas comment Genèse Sikon. To n'a pas comment beaucoup de Job Sikon. Non, à ça qu'il a fait. Prophétie, donc la parole de Dieu n'a pas été apportée par la volonté d'homme. En d'autres mots, l'homme n'a jamais projeté volontairement d'écrire la parole de Dieu. Bato yo bazalaki na elimu esantu ya Nzambe. Bato bana nde bakoma liloba ya Nzambe. Bato bana bazalaki bandimi, ils étaient des croyants. La Bible n'a pas été écrite par des gens qui rejettent Dieu. Bato babi baza sceptiques, les incroyants. Non, Bible comment maki na bato yo bazalaki na elimu esantu ya Nzambe mokeli. Et puis Biblia et comment ma pona ba oyo bandimaka Nzambe mokeli. Et comment te pona ba bazo rejeter Nzambe. Alors, chaque mot on a dit au Bali Nzambe, ou à comment Biblia azalaki inspiré, azalaki insufflé par Dieu. Il y a plusieurs écrivains, mais un seul auteur, Dieu. Alors, je crois que Seigneur Batouba garde en tête. Mais avant de couper cette bouquet dans le détail, pour la prophétie, j'ai donné les éléments nécessaires. Oh, Seigneur, Batouba Baye Bango, que prophétie est à au bateau, Bakari Sakawana. Non. Mais il faut tout reconnaître. Comment tu peux distinguer? Il y a Toeba faux de vrai. Oui, oui. Zamoutuya. Il faut Toeba Yango. Ils allaient en cas de la parole de Dieu. Un prophète. Azali Moutu Oyo. Yalo Bakapona Nzambe. Moi, on a que dans Exode 4, verset 16, Exode 7, verset 1, au Bogomon, on a que Aaron, Azalaki prophète pendant Moïse. Nzambe a établi Moïse en tant que Dieu et son prophète, c'était Aaron. Aaron parlait pour lui. Et comme on a mis dans Exode 7, 1, donc Nzambe a dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc, Azaki porte-parole. Il y a Moïse. Donc, porte-parole en donc, le rôle à prophète, c'est ça. Alors, surtout que les psychologues, pour reconnaître prophète et Nzambe, il faut reconnaître ce qui a lobby l'Ikambo. Oh, lobby qui Nzambe n'a lobby, il faut ça. Par exemple, dans Deutéronome, chapitre 18, verset 21, et le Bible. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Alors, réponse dans le verset 22. Deutéronome 18, verset 22. Quand ce qui dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Voilà. Oh, prophète à l'eau, soit déjà prophète à l'obi. Soit à l'obi, par exemple, à l'obi, de comment si, mon bou mozoya, au kobala, au toyo, kene na poto, au kosala boye, au kozoa boye, à gangi, et là, comment est salamité? C'est un faux prophète. Nzambe mokela l'obi n'est l'autre côté. Il y a ça. C'est par audace. D'ailleurs, l'administration Nabiso, Nzambe a établi un système dans le corps de Christ pour garder l'lampe de Dieu allumée. Hein?
Donc ce système, les autres dans Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 16. Éphésiens 4, verset 8 à 16, beaucoup de temps on prend la binomoko. Nzambe a établi dans l'église. Mutu moko na moko. Oya botami mbotama ya sika. Aza azui makabomana. Donc, don wana ya ministère. Ils allaient mitan. Ils allaient apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Apôtre aza motozo ko enseigner la nouvelle lumière à sa génération. Ça peut être une ancienne lumière, mais azo enseigner la génération naïe. Un prophète, c'est celui qui parle pour Dieu. Azali porte-parole pour l'ensemble. Yé aza moto azo ramener bateau, bazonga nanzira ya nzambe ya solo. Il y a un prophète mingi bateau balinga bangote. Même dans l'Ancien Testament, parce qu'il ramène les gens à adorer le vrai Dieu, à servir le vrai Dieu. Évangéliste, aza moto azo ko gagner bateau, azo mema bateau na nouvelle naissance. Azo mema bango na kati ya ndako ya nzambe pe ko continuer ko bâtir ko kola na bango. Pasteur, yende akanga pota ya bandimi. Il prend soin d'eux, c'est un pasteur. Et le docteur, un enseignant, celui qui enseigne l'exactitude de la parole de Dieu. On pense qu'il y a nous autres accords à Christ pour faire fonctionner le corps de Christ. Ce sont des dons de ministère. But nabango, ils apprennent à permettre le perfectionnement dans leur marche, dans l'intelligence renouvelée la manifestation. Donc, ils enseignent dans le ministère, toujours parce que le vrai prophète. Un vrai prophète, c'est celui qui parle pour Dieu à son peuple, au peuple de Dieu. Azo travailler le prophète est les yeux et la bouche de Dieu auprès de son peuple. Il y a un prophète, il y a consulté Nzambe Mokeli a péché une directive spécifique pour garder le peuple et Nzambe dans le droit chemin, loin à piège et adversaire. Il y a toujours un vrai prophète bazali. Bato batere, bato enseigner bato. Et là, on est en Israël, ça qui peut s'approprier ma belé na bango. Normalement, les lois dans l'église ignorent l'enseignement le plus central, le point essentiel à l'enseignement matin na bango. Et cause dans la thème à mesure qu'on est, ils ont continué côté ya RDC comment va ça pour s'approprier ma belé na bango. Il y a moins des enseignements, il faut les dans l'église les lois. Il y a la priorité de priorité. Parce que Nzambo est assez rusé. Il y a adapté la méthode dans les circonstances. Il y a un prophète qui a rappelé le peuple de Dieu on a vrai nzila pour bakende toujours liboso pour adorer le vrai Dieu pour bazoa ma bénédiction. Mais dans le cas exemple, il y a un vrai prophète Nzambe. Roi Israël a saigné na roi ya Juda, Josaphat bakenene na bitumba. Ok, bon, bayokani andimi, mais Josaphat azaki na mwana doabi, est-ce que tout ça na musala nzamba toto consulter nzamba? Mais roi Israël a bénisaki 400 prophètes. Ba prophète bazo ko lobra bango boko gagner bitumba. Ce sont des faux prophètes. Oui, oui. Michel nani Josaphat a dit, est-ce que toko consulter moto mususu? Azate. Babino roi Israël non Michel Azali mais à prophétiser à ma béporanga. Oh, roi Josephat Tabino, pour le babouité bengaï. Ben Michel, mais Michel ici bango so boké kuna. Azo mona bo panzani. Ah, abe omoni. Na ibisa ko mon tour ba toujours ma bé contre ngai. Bon, yesu ko a décidé ni ba kamata Michel na verset 26. Ba kenenaye ba avant kuna va garder dans la prison jusqu'à ce qu'il y ait roi à Kozonga. Au cas, et là, Michel a Koloba, dans verset 27. Et Michel dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Et si roi Israël, il y a dans la prison, il y a paix. Il y a paix, il y a paix. So Kozongi, na paix. Et nous, vraiment, on bien en mais bien là, on est salami. Bah, quel habit tu m'as roi Syrie est spécifique à Tine Faibal ou roi à Israël. Bon, tango, bah, moi, que Isaki était parce que c'est des Isaki. Mais, pas Betty, flèche et juillet. Dans verset 34, il y a 2 chroniques.
je m'excuse beaucoup. Ils allaient deux Chroniques, chapitre 18, verset 25 à 29. 2 Chroniques 18, verset 25 à 29. Atangaki, verset 27, verset 34, le même chapitre. Et le Bible. Les combats devinrent acharnés ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. L'homme de Dieu, le vrai prophète, alors il y a roi Kozongate, roi Kokufa. 400 prophètes, oh, c'est ok, vous gagnez Bitumba. Au moins 400 personnes contre une personne. 400 bazolo balokuta. Mon courage, on dit ma vrai Dieu. C'est pas ça la majorité qui compte. Hein? Pas l'ensemble, c'est pas la majorité qui compte. Non. Non, non. Un seul homme, un vrai prophète. Oui. Mais le vrai prophète, Moussa Zali, faux prophète Bazali, faux, batanga kaka liloba nzambe. Tondi na RDC, oui. Batondi. Batondi. Alors il faut qu'on y ait alors que liloba nzambe tozali outina maere na bango. Balandia diamana bakotanga na 1 roi 18, 1 roi 18. Kobana verset 21 ti na simaka bakomona que Élie a confronté qui roi ya Israël. Mais maman Gisèle na messe ya moi si à roi Akab, Jézabel, Azalaki na 450 faux prophètes. Ba prophète à Baal, nzambo ya fait. Oui. Mais ba yaki Eli a ici bango bon ba pesa bango mabonza babondela babondela nzambe na bango ya bonne pesa menai les cas a ici bango les 450 basa la liboso babondeli ba bengi nzambe na bango bana tongo ti midi nzambe na bango azo kate aseki bango ya zu yango asali yango à s'organiser selon eux nzambe ebisi balandia diamana ba kotanga passer na pesa bango nango. Alors tango ye a bondeli nzambe a honoré prière naïe, sacrifice naïe, monte kiti, pendant qu'on approuvé. Alors, si mango, il connaît ni nzambe a salaki, a pessimité non Eli. Il fallait bakanga 450 prophètes. Eli a égorgé bangounion surtout. Les 450 faux prophètes. Parce que pendant l'année nzambe a égorgé bango. Parce que bango bazalaki c'était des enfants du diable. C'est un message à Lokuta. Lokuta, et pour les empêcher de fonctionner dans la société, il fallait faire comme ça. Bon, les lobbies sont abino, nous avons à chaque pays, ils ont la loi nango. Parce que chaque pays est basé pour la peine de mort. Et puis il faut trouver en haut. Alors les lois. C'est pas bomi surtout na RDC, c'est pas bomi surtout. Quand c'est RDC, va être prophète. Donc moi te ke mabemi donc faut ka rotier ba ngba bon la mitema na bango batika kosa ba congolais na professeur Lokuta bazo le katina ba télévision tout le monde na bango bazo le ka partout bazo pesa biso ba message ya Lokuta en même temps mboka eza bloqué mais biso to retourner motuna tout le monde a pe ba mabala ebele lelo ekufi surtout ka pona makambo ya ba prophétie bana ebele lelo akomi ba shege kaka pona makambo ya ba prophétie disant que baza ba sorcier. Et tout ça à cause ya makambo tozoloba ya faux prophétie ba congolais balanda diamano ati bolanda koyoka ko comprendre mingi penda oyo major azoloba muso azoloba ngo eza codé mais za makambo ezo salama lelo na RDC tozoloba tokoto n'est pas na yo c'est quoi une prophétie et comment nous pouvons aussi savoir la vraie prophétie surtout on appelle ça très important oyeba que prophétie bazo beza vrai tant muta pesinga ngona oyeba ngonde nini ki za vraie prophétie. Bon, Naote Koloba que la prophétie, Sengali et l'on a senga na balandia Diamanoa TV, ba investi temps ya koyeba kutanga liloba koyeko liloba nzambe. Parce que
Naebisaka bango déjà na Acte chapitre 17 verset 11. Maye ba croyant bandimi abere basala. Dans Acte 17 verset 11, ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit était exact. Et Sengeli attitude wana yon de commencement de komobalo zanango. Na robaki na bino que kozala jamais impressionné na qui que ce soit. So ami abengami que abikaza mosali ya Nzambe alinga te ya lobanzambe soko atelemi azu Biblia. Atangi koma Nzambe atangi lobanzambe yope luka Biblia. Tout na eba référence maïma sa zoloba. Pour il faut vérifier. Parce que prophétie na uti koloba que ezali Biblia mo besoin l'ensemble il y a déclaration et prédiction. Donc ce qui m'a tapé si prophétie sur la vie d'un homme, la prophétie venue d'un homme, la prophétie qui est aux ali manifestation, il y a révélation et cause de la tête et qu'on contredit le banzambe. Donc toujours il faut être conforme à le banzambe. Ce qui se trouve prophétie ils allaient contraire à le banzambe. Ça ne fait pas du vrai Dieu. La connaissance, l'acquisition de la connaissance de la parole de Dieu est vraiment très nécessaire. Tant que tu lobby na yo que on a vu bato que no wana avait au club bato kufa toi loti par exemple oui mais il faut tâcher quel est le profit pour na bato to ebi ke mobomi ezali zabu oui ce qui utaki pas vrai Dieu akolobabi avion zo kende ko sala accident voilà ce qu'il faut faire pour que accident on ait ça la mater ça c'est le vrai Dieu. Donc, il faut toujours qu'il y ait un profit. Ce qui profite est réalité. Ce que ça ne vient pas du vrai Dieu. Et puis, il faut voir, est-ce qu'ils allaient contraire dans le banzam et qu'ils allaient conforme à la parole de Dieu. Il faut y aller dans le banzam. Teme, major, côté en athée, côté en abysso, bongote, côté en surtout. Aujourd'hui, il faut être conforme à le banzam. Mais quand tu as une prophétie, prophétie est conforme à le banzam. Si tu as le exemple, major Ngwanda nazomona ndengo vandi wana na sima na yo mire wana ya sima ezaki ya pembe mekomi couleur exemple na opesa ekokoma couleur mwindu ekokoma couleur jaune sikonga na oyeba ndeni eza conforme na maloba Nzambe po mutu alobi ka mire na sima na ngamu tekokoma ou bien lobi okozwa libala na oyeba ndeni eza conforme na Nzambe. Bon na uta koloba wa un prophète eloko alobi so alobi ke eloko azoloba na uti pa Nzambe et pour confirmer ce qui est salami. C'est salami bien. Mais parce qu'il faut qu'on distingue source et mabé, la source et madame. Dieu, le vrai Dieu, il est l'auteur de la vie et de tout ce qui est lié à la vie. C'est tout ça, prospérité, c'est ça. Le faux Dieu, c'est l'auteur de la mort et tout ce qui est lié à la mort. Donc il faut, et puis, comment c'est un côté à Moutou. Avant que Dieu a le bana moto mususu likambo matari yo oui ce qui ozali mwana wa akolobana d'abord ce qui yo quitté nde akoyebisa oyo azana communion pembeni na yo tango moto na koyebisa likambo ngo oui yo koyeba kenge yo moko pe déjà so kanisa ki likambo yo ozaki na mona mutu Dieu vous parlera d'abord il vous dira d'abord à vous il s'adressera d'abord à vous avant qu'à s'adresser à votre mususu. Et ça, il faut qu'on y ait, c'est très important. Parce que ça, on évite n'importe quoi, moto akoloba. Yo qu'on dit mal, mais il faut vérifier l'accomplissement de cela. Il y a un que la connaissance de la parole de Dieu est vraiment nécessaire. Concernant Bana, Baché Gewana, Maman Gisèle, na Kamwaka, aujourd'hui, nous sommes Bana Bazana Andoki. Mais, bateau batanga Jean chapitre 3 verset 16 le mazam biboui Jésus-Christ moi nanzam biboui Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, les amis, quiconque c'est n'importe qui. Est-ce que les sorciers concernés? Oui, même les sorciers ils peuvent être sauvés au lieu que bango va amener délivrance na bana wana bazo benga na bango. Cela veut dire qu'il ne sert pas le vrai Dieu.
comment yo, mais Dieu ne fait pas exception de personne. Quiconque veut dire quiconque, n'importe qui, même les sorciers, même na moto yebi azakwana, pardon? Te toujours ando toujours Oui, yo kanzo. même moto azana quartier musana ko boma. Mais en une seconde, cette personne peut changer. Ce n'est pas que parce qu'Azaline Doki botiqué dans la rue. Mais on est par rapport à ma prophétie. Ma prophétie va payer ça rabatu. Yango esalara. Yango toujours toute la question est très important koye ba prophétie malamu na prophétie ya mabe. Pour ba prophétie na prophète ya nanda kuno ebisi oke bana no baza peut-être bandoki. Allez yo sali ni obengani bana libanda obimi. Oyebika ke nzambe mutalobi po prophète mutalobi. Yango to tuni mutuna ne pa na yo to tuna ki poto yeba ya vrai na ya faux. Déjà par rapport ya makambo wana nyoso zo sala. Voilà, donc ba les okufa. Oui, oui. Ma révélation, je passer notre temps, faux prophète Bazali, Jésus qui a vu Batouba, Bakebanabango. Bayaka toujours dans vêtements, il y a ma brebis, hein. Mais au fond, ce sont de loups ravisseurs. Jésus qui a le yango. Alors, il faut bateau, yeba, kola yoruba, vérifier toujours, bateau zoroba. C'est s'accomplir ou pas. Il faut mettre à la source. Oui. Parce que avant Moutou, Nzamba lobela Moutou, il faut lobela yo moko. C'est comme Nzamba lobela yo moneti na bandoto, a lobela ndeni ovandi bo moni ke likambwane esalama, a lobela neti ndeni. Question tout non ezali question ya kitoko maman Gisèle. Merci. Omoni moto nyonso oyo abotami mbotama ya sika oyo atatola na monoko mwaye mokonzi Yesu. Oyo andimi na kati ya motema mwaye ke Nzambe asekuse na bawa. Nzambe apesa ye likabo. Les dons. Ya elimu esante akomi mwana Nzambe. Mwana ya mwasi ya Nzambe to ya mubali pour toujours. Alors connexion wana l'esprit de Dieu. Soki ya azali na boyokani na Nzambe. Tako na zo ba boyokani soki azo tambola eyenge bene na liloba ya Nzambe. Ça veut dire que Nzambe ko communiquer na ye, il peut ko communiquer na Nzambe. Via cet esprit là. Alors, et kozala yo po vandi comme ça, ozo kanisa pona likambo na yo. Na Nzambe ayebiso parce que Nzambe aza esprit ako communiquer na esprit na ye eza na kati na yo. Esprit na Nzambe eza na kati na yo et communiquer na mayele mayo et na intelligence na yo. Ozo action mais ozo kasa comme si eza pensée outi na yo moko. Mais où tu pas Nzambe. Tout comme à quoi pesa na vision, on sommes à l'ali. Tout le monde total. Dieu a kolobano n'importe quand. Nzambe o asoro a kolobana yo, a communiquer na yo parce que yo ne vous allez concerner a kolobano d'abord. Ce que vous allez lire mon instant tout naï a kolobano d'abord. Mais ce qui yo siko yo to comprendre nos dimangote, to comprendre. Nzambe a ko utiliser moto za pembe no pas na boyo kanina ye. A ko ebise pas ebiso. Mais tant que ebisa yo et qu'on se rappelle et puis qu'on contredit la parole de Dieu. C'est ça. Mais major, oui, toyo ki ndenge olobi mais baloba ke Nzamba ko koloba ndenge ba de comme super loba Nzamba loba tantôt d'une manière ou d'une autre. Peut-être ko ba pe na mutali boma na nzela Nzamba ko peso message parce que olobi fois azala na communication na yefo. Mais Nzamba solo. Oui, mais est-ce que wana est vrai que Nzamba ko lobelo partout? Mutali boma pozo de kanzela lobino mais ko kenzela na te mona yozo kende wapi ozazoba zonga boy nzoka nzozo kineza pelika mabe mais mutali boma oyebino eta lobi mona sekia lekia ke okepenzela na ozupe problème est-ce que wana siko za prophétie eza ndenge mote na prophétie ya bien côté na momuke mutara za kitoko mama Gisèle parce que webi liboma eza moto eza possédé na ba esprit. Oui. Jésus-Christ a coudé dans la motion Zazaki akola na cimetière babeke même bakangi na ba chaîne bazo briser surtout hein. Ouais. Mais cet esprit là tant moni Jésus-Christ azolo banaye que yo mwana Nzambe oya avant te pour tourmenter biso avant le temps. Jésus-Christ a lobi na ye comme on a habit comme on a légion pour te za ebele. Ba bondeli Jésus-Christ a benga na bangote. Bamona ki ba pour ceux qui wana ba nyama ngulu ba kende kuna abi bokende autoriser bango. Donc
Source, il y a information. D'abord, source, il y a le Kuta. Ah, il faut se composer dans la tête. Liwa, c'est le diable qui en est l'auteur. Il y a ça, mon bout. Et si quand ça va dégager, il y a ça, après, il sort. Abi na l'hôpital à Koufi. Pas mon temps à Koufi. Ngai ko supprendre ngate. Eza auteur ya liwa a pesé information na ya ça bomi déjà à lobby. C'est un vrai Dieu mon temps na nga Koufa. Voilà ça la boy à Koufa te. Mon temps na biki. Liwa n'a rien à voir na Nzambe. Le vrai Dieu a auteur à liwa te. Wana to bomi am ko mususu. Namoni ba question comme belé. Le vrai Dieu a auteur ya vie. Tout ce qui est lié à la vie. Le diable, le Dieu de ce monde, c'est lui l'auteur de la mort et tout ce qui est lié à la mort. Souffrance. Diable. Diable na bana na ye. Diable, les azasima, azo travail na bana baye, ba tourner à travers le monde, ba sali complot contre la RDC. Bango bazo sepela na makina ba tozo sopana. C'est lui l'auteur de la mort. Wow. Alors mais celui là bomi. Soit il y a bomi, il y a batami, alors tu as blâmer vrai Dieu. Et moi, on Zambé, on accuser vrai Dieu pendant que le faux Dieu a bomi, il y a banni à d'autres à l'Oseka. Parce que le vrai Dieu ressuscite les gens de mort. La moni question de causa, ils ont vraiment, ils ont bien Mingalobi. Mais pourquoi au Congo nous avons beaucoup des églises partout, mais les pays n'avancent pas? Parce qu'il y a un qui on a posé la question, madame, tout ça, l'église est bien à RDC. Mais pour un imboka, ils ont tambola, tembo qui a bloqué les lots. Question à mais c'est pas que l'église sont basées à adorer le vrai Dieu. Ah d'accord. L'église sont toutes basées à adorer le vrai Dieu. Il faut qu'on y ait n'a partagé qui n'a pas audité non la dernièrement à bout. C'est l'une des solutions pour un bon cannabis. Adorer. Mais comment adorer le vrai Dieu? Jésus-Christ a défini dans la parole de Dieu. Vrai adorateur à vrai Dieu. Les faux adorateurs, le vrai Dieu dans l'esprit, il faut se combattre. Alors, et puis, dans l'église, et là que le Seigneur est en a centre, c'est la parole de Dieu qui doit dominer. Est-ce que tant que la parole de Dieu est au centre, ou bien c'est l'argent qui est au centre, ou bien l'administration qui est au centre? Ce qui est le Banzambe, et c'est le point central. Il y a Mangombate, Bazali ailleurs. Nous avons tout concerné. Pour nous avons concerné, il faut l'îlot baliaye. Et c'est là le point central. Autant motoyer, à Vandi, à d'autres solutions, n'a pas besoin, n'a pas problème. Aujourd'hui, on a l'îlot baliaye. Mais ceux qui battent bailler, vous avez makambo matario en dehors il y a besoin de battre. Baza capable de moto aille à vendre azana passi. Il faut ça la boy. Aye bien comment côté bazolo balo mususu. Non. La parole de Dieu est la solution. Yangwana mangomba soko yoki na mangomba za ibere na Congo tout na mutuno. Bazoko adorer qui? Le seul vrai Dieu. To bazoko adorer loko mususu. To moto mususu. Parce que Jésus-Christ a ça moto. Vraiment. Et ça c'est une fausse adresse. Alors jamais que adresser prière pas naé. Il n'y a aucun verset biblique dans la parole de Dieu où je sais que ne prié pas Jésus. Il faut vérifier dans l'église le vrai Dieu, tout Jésus. Est-ce que adoraka le vrai Dieu en esprit et en vérité? Tout adorer bon par l'intelligence non côté na bango c'est tout. Comment il faut qu'on vérifie ce qui on dit nzamba ko sakate biso ba to ko saka o nzamba laki o alobi to tango bato mandimi basaleli yango résultat comment non yango nazo ko insister bana Israël bazwa ki ba action sur ba promesse à nzambe ba s'approprier na mboka na bango to ko ipo ko sala ndenge moko il faut toyeba eloko ni mo basala biso peut tous action pour tout récupérer tout s'approprier dans mboka na biso tout jouir na ba ressources en mboka na biso. C'est ça la responsabilité de l'église ou non. Baté ya bateau. Et comment la parole de Dieu baté ya bateau pour bateau baye ba. C'est ce qui est important dans une église,
ça doit être la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas au centre, ils ont oublié. Ils ont l'église. Malheureusement, pas normalement, Gisèle. Parce que tu as remarqué pendant l'élo que na RDC, appellation autolobie homme de Dieu, ah là 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 là, et eu en pleurs ma casse na kata mboka na biso lelo. Selon la Bible, qui est homme de Dieu? Ah, maman Gisèle, motuna na wana. L'homme de Dieu. Ils allaient au kitoko, hein? Parce que les lois, Batoban sont comme homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Alors, ce qu'on tourne, homme de Dieu à Zanan. Bon, généralement, après ça, Yann. Mais on a évité ce qui, les lois, ce qui, bisoto kei, na kata le banzambe, total à makomi, tout découvrir qui est l'homme de Dieu. Dans ici, tu as la grande béni. Pour être le banzambe, il y a une solution. Le banzambe est dans la solution dans nyonso. Au moment de Moïse, maman Gisèle, Moïse Azaki a bien amaki homme de Dieu. Et ce n'est pas que Moïse Azali est le seul homme de Dieu. Non. Mais Nzambe a fait si référence n'est pas naïe. Donc à partir de Moïse, tu peux étudier bateau en tant que qui se disent que Bazali homme de Dieu. Oui. L'homme de Dieu, c'est celui qui parle pour Dieu. L'homme de Dieu, pour l'oba, pour Nzambe, et Seigneur, aïe kola loba, aïe bali Nzambe, aïe kola peyang. Pour Nani, pour te lilo Nzambe, yangonde ezoko te ya mutu. Comment mutu Seigneur ndima correctement. Oui, oui. Lilo Nzambe ezoko réprimander mutu, c'est mutu à l'erreur. Lilo Nzambe ezoko corriger mutu, ezoko ngisa mutu. Na kondima correctement, c'est ça. Le tout c'est pour instruire dans la justice. C'est afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bandimi, to balandi diamano bako tanga 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et 17. 2 Timothée 3 verset 16 et 17. Et comment mikuna. Et l'homme de Dieu est Seigneur à s'efforcer pour se présenter devant Nzambe comme un travailleur, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Il faut l'homme de Dieu acté à l'urbanza, mais n'engenzambe à lingi. Alors, tant que tu vas konjima, bako zora résultat. Ce qui a été mabé, à kosi, bato bandimi, on peut vivre les conséquences. Alors, dans Deutéronome 33, verset 1, caractéristique homme de Dieu, yango. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Donc, la caractéristique homme de Dieu, c'est de bénir le peuple de Dieu. Ceux qui m'ont mis bengi, homme de Dieu, mais il a béni saka, peuple de Dieu, a la caractéristique. Les ensembles benda comme ça, homme de Dieu, c'est-à-dire que mon oh, il y a comme homme de Dieu, ou bien, oh, nous avons présenté bilan homme de Dieu. Non, ça m'a rendu wanate. Nzambe, Moïse a mis plus ça qui titre wanate. Nzambe a pris à benga qui est homme de Dieu. Nzambe, et Seigneur moto a ça la biloko Nzambe a lingi, Nzambe est moka au peso qualificatif wana. C'est-à-dire yomi pesa yomoko. Non. Moïse azalaki homme de Dieu, azalaki médiateur entre bana Israël et Nzambe. Christ azali médiateur entre biso Nzambe. Oui. Donc homme de Dieu caractéristique monsieur ami balena ko bakisa na liko na wezani. Homme de Dieu caractéristique monsieur azali un homme considéré. Et nyonso azoloba et salamaka. Et comme amina 1 Samuel chapitre 9 verset 6. Awa contexte ezaki Saül avant comme roi. Papa ne abunsa ki banyama bibele atindi ya kero luka. Azu musale ne bakei baluki boti bazutem or que Nzambe mokila sa ebisa ki déjà prophète Samuel abina ko tindi lo lobi na herboy motutel o André roi o comme c'est roi parce que bana Israël bangonde ba rejeter ki Nzambe ba sengi na Samuel apone na bango roi physique bango ba rejeter Dieu o azaki roi na bango spirituel
Alors, comme il a dit que Monsali, il y a Saül, alobi na Ebo, dans verset 6, il y a 1 Samuel 9. Tala Nambokoyo, homme de Dieu Mokwazali, Monsali Nzambazali, et c'est un homme considéré. Nyonso azoloba, et Salamaka. Tokende, peut-être il y a l'exception de Zatulano. Vous voyez? Caractéristique d'un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Oui, oui. Et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ce qui moto ami benami na uta roba ke nzambe ndi abegis akomisa ka moto homme de Dieu. Ezate moto ami komisa homme de Dieu. Ezate obe moto musuko no moni moto aye asemi Biblia homme de Dieu. Mais ezali appellation na uti pa na yo et uti pa nzambe te. Il faut s'assurer que tout ce que cet homme dit arrive toujours et ça la maka. Ce que vous assurez que Mekato utiliser le terme homme de Dieu. Comment utiliser terre à terre. Et ça te yonde moto comme ça moto homme de Dieu. Nzambe mokirinda comme ça moto homme de Dieu. Nzambe mokirinda ko yeba que tel as serviteur na et ça maka en privé. Ce n'est pas officiellement. Quoi ce que vous allez passionné à adorer Dieu. Nzambe yemo ko na ko lever yo. Ma prophète wana maman Gisèle, maman surtout bazaba autodidacte hein. Trois cas d'amazali autodidacte, bazo travailler parole de Dieu. Nous avons travaillé dans ma paresse, ma fainéant. Ce qu'on dit au Kenya musique dans Zambie, il faut y aller au Banaï. Plus aux oeba, plus aux guidés au quoi. Il y a un commissaire homme de Dieu. C'est-à-dire que Yomi commissaire homme de Dieu. C'est lui qui a appelé Moïse homme de Dieu et serviteur. C'est pas que Moïse a mis bien ça. Oh, non, c'est homme de Dieu. Non, c'est Dieu qui fait ça. Qualification de pas en Zambie. Alors. Merci na major en tout cas na moni ba Congolais bazokoma babimo major Ngbanda makambo zolo ba eza motuya eza penza eza motuya ndeko tuni mais nous sommes des hommes de qui ben na éviter ceux qui questionnent ezaki nini to ngato tuna ngaba major mais bino bazala ba nani bato baso babotami mbotama ya sika bazali bana nzambe bazala esprit ya nzambe bato bususu pe na mokilo bazali bango babotama mbotama ya sika ya zabulu bazabana bae mokolo moko te bako botama mbotama ya sika côté vrai Dieu. C'est une possibilité. Une fois que aux yeux sémence moto atuni mutuna wana azana sémence ya tata na yo oya siabu même ata lelo azoto sa tata na ite o abotai na mokili mokolo moko te tata na lo bana ya mona nanga loko azoto sanga sute na zolongola makila nanga ozasu mona nanga ite. Est-ce que tata na ko sala ngo asango sute ndenge moko pe moto abotami mbotama ya sika akomi mwana ya nzambe ya mwasi to mobali pour toujours. Alors moto tuni mutuna yebina na za tata na e. OK, merci. Nana za tata na e. Merci na major Ngbanda ba Congolais bazo balandi penda na boke binyo surtout na mona ba commentaire na bango pizza oyo ba nazongo na ba commentaire na bango nyo surtout merci ndeko. Merci na bino ba commentaire za malamu to major azolo ba pour comprendre que biso surtout tozo yo kaye na boke binyo sa lobi esengeli ba officier bazo exemple ya major Ngbanda major lelo ba peuple congolais balandio bazalaki ebele na ligne bazo yo kayo kasi otikela bango ya motuya nini na o nyonso to lobi to tunyo makambo ebele ebandaki nyonso ne bandeli tina suka soko lobi o kangisa yango na mokuso ko pesa bango nini o bazo yo kayo o résumé na nyonso to lobi ponale. Merci beaucoup on a résumé boy. Ma question na pardon major question na yo ndeko Roger Mbaki a repesa ngo na mbala ya sima to zo yango motuna wana bomba yango lobi major différence entre homme de Dieu et enfant de Dieu. Alors le bango na mbala ya sima parce que to za rapena na ngonga lobi félicitations major to komiseli oka o bandiko balobi mais pesa bango résumé question no répondre na mbala ya sima. Merci. OK. Bon ça ma casité hein. Moi na nzambe azali na elimu isa to nzambe. Bon homme de Dieu azamotoyo azo parler pour Dieu. Okay. Tout enfant de Dieu tant abani koloba. Bon azo parler pour nzambe. Parce que tout croyant né de nouveau azali na nzambe apprécier un droit de filiation. Abenyango ministère de la réconciliation. Tant que Jésus-Christ azaki na siawa Jésus-Christ na d'accord azo ko réconcilier batona nzambe. Oui. Jésus-Christ azasute biso le sikoyo ba to botama sika nzamba na nzambe biso ne tozoloba po na nzambe sikoyo
pour te réconcilier bateau nanzambe. Voilà, on a le koloba de kwana yangwana. Mais pour qu'on résumer, na koloba été nazol kebisa toujours balandia Diamanoir TV, bana RDC que bazala impressionné na mototé. Na titre ya mototé, moto a telemi alobi alobano li lobanzambe et sengeli o vérifier ma commis. Aux ala sûr, o examiner ma commis, so qui est l'occasion loba, ils allaient correct. Et biso totika ko s'appuyer na bateau. Solution na mboka na biso et ko ute pas bateau te, et ko ute pas mokeli ya likolo na se. Toto longolango ke et ko ute pas ya karite pas ya Museveni ke ceux qui étaient solution na mboka na biso. Non. Et ko ute pas na ite, et ko ute pas ya force ko uta na libanda kune ya te, force il y a Organisation Afrique de l'Est. Afrique de l'Est, oui, oui. Bangot et Kouta Kunate et Outa paye pas ONUT. Bangote. Biso, Tozonga et Paya, Mokeli à l'Ikolo Nase, ou à Pesa Biso Mabele Mana. Atia Namboka wana ba ressources. Pour que to jouer na yango. Ya Sengiri Nangote. Bateau, le Totia la Bakamba Biso depuis 1960. Poignet à bateau wana. Basala ka constitution pour se protéger bango moko. Basala ka yoso bango ne ba s'approprier la ressource au nzambe a pesa bana mu Congo. Oui. Pendant 62 ans tozo kene nulle part. Pour na minité. Le quand to yebi ke nzambo ya sena bana bae, mukimo basali complot contre biso. To kene pas ya mokeli ya likolo na se o a pesa biso mabele mana. To tika ya rien sur biso. A rien pe sur mboka na biso. À Coréen sur biso tant que ça là-bas tout ça les constitution na biso basé sur la principe biblique tout ça les loi na biso basé sur le principe de la parole de Dieu to ponipe bao bakambana bato adora le seul vrai Dieu bazana mboka bazali oyo bazope gestion mboka na maboko o bato bazali balingaka vrai Dieu bazali intègre Bazali, la capacité naturelle, donc capacité intellectuelle, paix physique, pendant qu'on servir. Batoana nde to sengeri na bango, po ete to kamambo kanabiso. Alors, confiance na motote, to na organisation mon côté, confiance c'est pas nzambe mokeli, pe na biso moko, biso bana Congo, to se mobiliser comme un seul homme, to zo action pour to défendre intégrité territoriale, to protéger mbo kanabiso, to s'attendre tel que Montoko utalibanda aya kosalisa biso mais kasi mokeli ya likolo na se akotika biso te ya kozala toujours wana ko aider biso tango biso tondimi ete ya kamba biso pe a réussir mboka na biso. Merci na yo Major Ndeko oyo question na epe na mbala esima Major Arozanga te ko peso réponse atuni ezali est-ce que les pouvoirs de Kabila et Félix viennent de Dieu alors le bango na mbala esima to bomba yango tango arozonga bongo ape sabino yano na motuna wana Major merci na puis bandeko bali ko continuer ko landa yo pona Diamanoir TV ngonga mais o bali ko continuer ko landa pesa bango sika bakoyi ko landa yo lisusu po balanda yo kuna malamu na mikolo nyonso tu eza problème. Merci soki balingi mate ya mangai na lingala bakokene na puissance pour la vie de notre nation ezakuna mate ezakuna ebele na lingala bao balingi matéa on a na salaka en français bako kende na que dit la parole de Dieu que dit la parole de Dieu bako kende kuna bon va se faire enregistrer va s'abonner gratuitement comme ça à chaque fois quand semaine allez bako bénéficier dans quoi. Merci Major en tout cas to kuté na mbalasi mabandi ko zo komaka bande ko o bozana bezo ba keso boko mayango pe na ce que émission esili Boko masu na chat te boko mapena na se ya commentaire na après description émission na se wana place ba commentaire ba question na mino surtout boko ko zonga wana bokomi lisusu Major ozanga te ko tanga nyonso tu Major otanga po na mwe bandi kwazo komakara donc tokutani ngai na yo na mbala ya sime puis merci na bino nyonso bozaki na biso elongo o bolandi biso bandi tina suka émission ici était méthode pose na mbala ya sima nde tozongi bapokwa malamu na mabota na bino tokutani. Très bientôt. Bye. Bye bye. Abonnez-vous sur Diamanoir TV,
la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir